toboyi yango parce que tosi tomoni ke baninga na biso ya Rwanda bana matata ebele bomoni bakobundaka na RDC na makao na leste kuna makambo bakosalaka kuna biso tokosepelaka na yango te biso tokosepela na yango te parce que biso tolingi ke na bandeko na biso ya RDC depuis bakoko batikaka biso il faut tozala na kimia il faut tokota te na makambo lokola etumba kote ya Rwanda tobunda contre RDC wana biso tokoki kondima yango te donc biso toboyi ezala biso awa na mboka ou bien baninga na biso bana bamboka mosusu tosi tolobi na bakambi mboka e biso toboyi makambo wana tolingi yango te kasi eloko nini mpenza endimisi bino te Mbulamatari sali makambo ndenge wana epesi mabele toyebi boyokani bozali me kopesa mabele ndenge bozoloba nini elakisi ke Mbulamatari epesi mpenza mabele na ekolo Rwanda non tomoni ke mwa bamvula eleki ambassadeur ya Rwanda akendeki kotala ministre na biso ya affaires foncières alobaki lere abimaki kuna alobi ke toyi tozwa mikanda ya mabele oyo basi bapesi biso ke l'état congolais esi epesi biso mabele toyi koluka mikanda maintenant mokambi ministre wana asololaki na ye alobi ye moko ke nga na kotelema na kobunda po bino bozwa mikanda wana mais ministre wana akolobaka ata likambo moko te na lero oyo maintenant na nsima kaka na mvula oyo tozali na télévision ya Rwanda balobi ke Congo esi epesi biso baesika mibale ekosalaka 980 km². Donc makambo ya clair donc bakambi mboka balingi kondima yango te mais barwandais balobi ke parti mabele wana esi ekomi mabele na biso na Rwanda tokokende kuna tokosala bilanga tokosala soja tokosala maïs tokosala pilipili mais biso toboyi tolobi na bango ke mabele na biso tokoki kopia yango na barwandais te puis toyebi ke barwandais bana matata ebele c'est pas problème oyo biso tolingi barwandais te parce que le bazwaki makambo na mboka na bango kuna toyambaki bango awa toyambaki bango ebele même bamosusu basi bazwi nationalité congolaise donc toana problème na barwandais te mais bakambi mboka ezala ya Congo na biso ezala ya Rwanda tokomona ke makambo yango baki na makambo mosusu mais peuple congolais biso nyonso bacongolais toboyi makambo wana tolingi yango bozosala makelele kasi bolingi kosala nini mpenza okende koloba na Mbulamatari lokola toyoki bokende na parlement kosenga baboya to nini bolingi kosala nini bino mais mikanda wana eleki nyonso tute na parlement parce que le totalaka mibeko na biso na mboka oyo batiaka na constitution po tosala makambo wana il faut eleka na référendum bango soki basali makambo wana biso toyebi ke basali yango me balekaki na référendum te donc batungaki bato ya mboka te biso tokoki kondima yango te ni wana biso tokoloba na bango tondimi makambo wana te bino bokoki kosala makambo oyo bato ya mboka balingi yango te toyoki te basusu ya politique balingi bakoma mokanda bakende mona ministre wa yambo na basusu eza bongo te non biso tosi tosali tosi tolobi tosi tosala mikanda tokotinda yango même na bandeko na biso bana bamboka mosusu mais biso toboyi makambo wana dans tous les cas bakambi mboka bayebi ke bato nyonso baboyi le babengaki baévêque basambeli nzambe ya katolike yoka bapiaki bango mikanda ya bien te bapiaki mikanda oyo ya baévêque le babimi kuna balobi non ya likambo mais le babimi kuna bazwi basango ebele bamoni ke bakosaki bango ni wana basali balobi lisusu ke makambo wana biso tokoki kondima yango te makambo ya mabele biso tokoki kosakana na yango te donc biso nyonso tokoki kosakana na yango te toboyi yango tolobi na barwandais baizonga na mboka na bango puis makambo wana biso moko tolingi tosala na mabele wana mpona nini tokobenga barwandais soki tomoni makambo ya irisin balobi bakosala risin bamboka mibale bayebi makambo ya risin
na l'Afrique na biso awa ya Ethiopie a Angola baangolais bakaka penepene awa mpo na nini tozwaki baangolais te nde totunaka makambo wana bazwaka makambo baloba na biso te donc biso tokoki kondima yango te. Buku likonzi ya mboka ebele epesaka nzela ete bakonzi ya mboka to mpe mokonzi ya mboka to mpe akoki kotika mpona mwa kopesa bonsomi na mabele na mboka mosusu mpona kimia to nini na ata na nzela ya Union Africaine na banini ezalaka na buku likonzi mingi ata bato baboyaka yango eza bongo te na mboka na bino na Congo Brazzaville. Na Congo na Brazzaville mibeko na biso ya clair po topesa mabele il faut que batuna na bato ya mboka oyo babengaka na français référendum. Donc soki basali référendum bakozwa eloko ata moko te soki basali référendum te bongo kopesa mabele yango nge bakabeli bango to badefisi bango basala bilanga mpo bazoba etikalika ya ekolo Congo Brazzaville. mais yo moko oyebi likambo moko omoni barwandais bakei kotia maboko na Royaume-Uni bayamba bato oyo babengaka baimmigrant bato balongolaka bamboka mosusu mpo bakende kuna bon bango bana esika te yo moko oyebi ke Rwanda mwa mboka moke biso twana esika na biso ya ebele donc bakozwa bato yango mpo batina yango na kote na biso epuis yo oyebi nde totalaka vrai makambo baoyo tosi toyambaki barwandais ebele le bazwaki baproblème kuna bango wana utu me toyoki basango ke baoyo balingi bayaka ya batutsi tolingi te ke même na kati na mboka na biso tozwa etumba kote moko batutsi kote moko bautu donc baoyo basi bayaki basi bakoti na mboka bana kimia bakosalaka misala na bango tosi tondimi bango me tolingi bamosusu wana bayaka te soki bapesaki baévêque baepiskopo ya katolike mikanda ndenge bolobi bongo bino bondimi teki mikanda wana eza ya solo eloko nini elakisi te mikanda oyo bapesaki bango eza ya solo te mpo batya nungunungu na nsima baboya yango non tosepeli parce que na nsima nde bafandaki na baepiskopo bango moko basali réunion basalaki ya na bato ya PCT na bato ya gouvernement le basali réunion wana bato ya PCT balobi na bango bino bato ya gouvernement il faut bopianga bopesa biso badocument ya solo c'est pas badocument oyo bomemaki kote ya baepiskopo yo omoni donc na kati na bango moko bato ya PCT bayebaki makambo ya lokuta esi ekotaki na kati ya makambo wana ni wana mpe baepiskopo bamoni babengaki biso tokutanaki tokanisaki ke eyaki lisolo na bato baninga tolingaki oyo bakosaki biso non biso mpe il faut toloba na bango likambo ya clair parce que biso toyebaki bapesaki biso bamikanda ya solo te donc maintenant bato nyonso basi bayebi donc ni bango moko bakobundaka na makambo wana biso mpe tosi toyebi kasi ekolo Congo Brazzaville ezali kaka yango moko te namoni tomoni lokola Rwanda mpe esengaka babele kosala biloko mosusu ekei ti na bamboka mosusu ata na batogo ata na bacentrafrique na bamboka ebele basalaka boyokani mpona kosala mwa ntango mosusu bokengi ntango mosusu bilanga ntango mosusu makambo mosusu non mboka na mboka akoki kotala makambo na ye soki bato ya Centrafrique balingi wana etali bango me biso na Congo tolobi mabele na biso tokoki kopesa yango te epuis tokoki kopesa na barwandais te parce que bato wana balingi etumba balingi matata balingi bazala yoka na français balobaka bakolukaka bamboka ebele mpo bango bazala comme bakonzi bato ya mboka bazala comme basali na bango biso toboyi wana